Ma mission TV, le miroir du monde. Évêque ngana monio. Na monio évêque. Nengo cha soyi. Bandimi, batuna esoyi waneni. Mosaya nzambe. Lite ya kanda oza wapi. Baibi singa balobi kota na telefoni. Otala évêque patriotique makambo asali nini asali. Nzambe na ngai. Ah évêque. Asali nini? Ah évêque. Asali nini? Ah évêque. Ezalata na mbetu na yote. Na kati ya mutuka. Mboka na ngai. Nzambe na ngai. Nzambo tinanga na mboko pona yako sufri boy. Eliani pema mukie. Michel Bakenda pema mukie. Moïse Mbiye pema mukie. Nani sikwa kote? Ebi sakabino. Video bimite. Nini bimi? Évêque bima lisusu. Yako loba. Tozo zela yo. Soi-disant. Évêque patriotique. Naloba ki boye papa. Kokota politique nengozo kote la te. Tata mokonzi ya mboka abengisa kibino. Tokutana na stade. Bosambela pona mboka. Nzambe na ngai. Nzambe na ngai. Ma mission TV, le miroir du monde. Ma mission TV, le miroir du monde. Mbote na bande konyoso bozota la biso partout dans le monde. Na confiance nyonso bo mesana kopé sabiso. Martin invité sa fusée Sola Likambo. Na émission na e o vraiment na Lukaka Makambo pour na Sabino les Congos de tous les partout. Alors après l'actualité oyo et outi koleka semaine passée to loba ki semaine oyo pe tozali nango oyo il faut to ko taper na maramsu ya sika ba actualité msusu na sir botala ke mission nanga na passer lité ya kanda ndeto salaki na ma mission TV lelo lisusu invité nanga za passer lité ya kanda donc to kosola lelo to ba pe ba réalité nini oyo ezali koleka nzinga na kati ya mboka na biso et puis nzinga na ba passer na biso ba vérité nyonso et bien ma mission il y a lelo ya ma mission TV. Alors mbote passer lité ya kanda? Oui, mbote libota na nzambe. Mbote na diaspora mobimba partout monde entier bisika bizwami bino. Tata na ngai ya likolo abomba pe abatela bino. Tangu nyonso ozo pesa nga confiance. Kasi pobo pesa nga confiance ango ezalaki pe de choses ité. Ezalaki chose facilité. Libota na nzambe, vous avez compris maintenant la réalité. Réalité ezanini. Tata na ngai ya likolo abomba pe abatela bino nyonso. Lelo nous sommes pris au moins 6e dimanche. Outa bakanga église. Outa tokota na ba confinement. Toza toujours na kati ya bandako. Kasi tangu nyonso naza wana pona kolendisa bino. Tata na ngai ya likolo apambola bino. Merci. Alors tete likolo apambola biso nyonso po mutu nyonso alingara nzambe apambola e po toujours to kende liboso. Alors pasteur lité ya kanda ma mission TV to embe lisusu lelo. Merci ndenge opesi biso ondimi vraiment to sa émission lelo na ma mission TV lisusu. Alors si je n'habite sur lelo to robeta li solo makambo tali mboka ensemble na bino ba pasteur na kati. Alors ceux qui tokoki ko banda ko kota vraiment na mozindo ya masolo na lingi oyebisa ngai oyebisa pe batu ba tala biso nani azali vrai pasteur nani azali faux pasteur. Pozala pasteur esengeli ozala na ba critère nini na kati ya mboka na biso République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Merci na ba union so bosui sous occasion ya kolandanga na ma mission TV. C'est le pasteur Lité Yakanda. Vérité en vérité. Vérité ti mukolo na kokota mabele. Vérité ti bako betanga masasi na nzoto. Vérité ti bako kundanga vivant. Vérité ti bako tianga na boloko. C'est ça otozoloba vérité. Merci. Ndeko s'il vous plaît, boko le capo balingite batu batele mebele. Vérité Vérité zobima.
trouble moko ekoti na minute ona mboka ona ko papolela ngo penza batu bibia surtout na église na ko beta batolo lengwana na papolio na nyati yo na kwesi yo okota to hôpital e bale kauki bambisi minene babimi landa loyembo kalate tokoyeba bango mama misala na bango ekobima polele kala mingi te papa batata na biso ya réveil ya église nengo tuni ngai mosali ya nzambe tokoyeba ndenge nini nanu esengela zala nanu esengela zala te batata na biso ya église ya réveil bazwaki biso bana lokola bangoto bobo lokola bayongololo lokola bafushibu baye kobenga biso bandimi to banda kondima nyonso na kati église ya réveil to revendique ne lokote to kanga minoko to loba kaka je reçois amen je reçois amen ozolanda beglise bozomona akoko sala père ya réveil bino nde bokomisie père à réveil papa ngai sana bato ebele bobenga bango ba musicien chrétien nga na tikala ko ndima bango te na swa bango ndenge moko na ba jibe na swa bango ndenge moko na ba wera na swa bango ndenge moko na ba fere na ba fali pupa po na comprendre ki baya ko luka mbongo baya ko salela nzambe te lelo ngai église munene ko intimider ngai te o ana ba ntimi ebele e ko intimider nga ne loko te papa tozalaki mibale tango toye na mboka oyo lananga na betelo lisolo nazolanda yo très bien pasalité ya kanda sola likamu ozoka pe solo likamu na nzoto na ngai tango toye na mboka tozalaki mibale ngai na ye babengi nga pasteur lite ya kanda mwana moko pe nzamba sali kati na ye kobima Onésime l'homme de 3 points lananga na bokebi papa omoni turo no yebisa yo na yebiso lananga bien peut-être o comprendre nga bien te sola likamu lananga bien omoni turo yo so na molimo na kokite na makofi na koka so na makofi na kokite na munduki na kobeta wana na yebiso sola likamu Onésime nangai papa modeli nga na fingami na mboko yo kabila fingami na mboko te modeli nga na fingami na mboko yo même papa Antoine Tshisekedi na mboko afingami ndenge wana te na fingami mutu munene na fingami voyou na fingami ba cicatrice na ebisi libote na nzambe na bi bato bozomona bango soi-disant ba papa bakotia bino na erreur bako conduit bino na erreur baso boma mboka Onésime alobi ya ye na 3 points premier point oye yinisaki ye nzamba yebisi ayebisa ba pasteur batika kindumba ba pasteur ezo salamela wapi na kati ya mituka na bandako na bango na ba chantier bandako esila te ezo salamela ba biro na bango pona nini mosali na nzambe akene kotia mbetu na kati ya biro na ye na quelle tension papa na sali boy l'homme de 3 points mon collègue omoni ke tobimi balongi na lobaki tokolanda mituka te tokolanda mapangu te eza na mukolo moko tokobima balongi l'homme de 3 points sikoyo batata na biso babengaki biso bana libebi. Vous avez compris que bana batatandi basa batata ya libebi. Olobaki bokobima balongi ndenge ni bobimi na lingi oyebisa no biso vérité balongi ndenge ni obino lo bobimi. Tokobima rapport à nini? Tokobima balongi na message on zamba pesa biso. Ainsi dit l'Éternel. Papa na saleli nzambe na mboko boye. Na ana mutuka te. Na ana lupangu te. Pona nini? Na boya ko exploiter peuple na ngai.
na boya ko exploiter bandeko na nga ba congolais bateki mai batambusi boudin bateki makala ba mama ndunda na boya ko exploiter peuple ya ngai motema mawa motema ya pasi na zolela na fingami na cholami balobi ba église kaboli ba famille belé et puis na bakati église ba parti politique pe komi mutubu ya zalarabwe mutubu ya zalarabwe juste bandimi bazondi makaka bino ba pasteur na mabe na malamu bozali ko sala bandimi bazondi makaka bino na lingi to sosola non émission na biso ya swalika. Merci. Oyoki ta de la fin o bano yoka ta de la fin. Mosala nzambe nyonso aleki na télévision ta de la fin. Papa eza temps de la fin ya mboka te. Ezala ki temps de la fin ya église. Église exploité peuple makasi. Église kaboli ba famille makasi. Église yinisi biso na bandeko na biso. Ezala ki temps de la fin ya église. Ezala ki temps de la fin te ya mboka ekokufa. Papa mboka ekokufa te. Nkoyi ekotika na nkoyi. Primise ekotika la primise. Temps de la fin o yokaki. Ezala ki ya église. Chaque chose a son temps. Tata mokonzi ya mboka abengisaki bino tokutana na stade bosambela mpo na mboka. Nzambe na ngai. Nzambe na ngai. Est-ce que bato be bakosambela mpo na mboka? Basali lisusu nini ngali ngo? Bato be bakosambela mpo na mboka. Basali nini? Basambela ki mpo na mboka. Évêque patriotique. Ba combattant. Boyoki son. Vous les combattants diaspora, boyoki yango, ba combattants, na ebisaki bino, ngai ne mosala nzambe na mboko. Alors yo zali mosala nzambe na mboka oyo, loba batu bazolanda yo, ozo sosola. Bible ko. Tango etani diaspora babengi ngai, mosala nzambe. Lite ya kanda oza wapi baibisinga balobi kota na telefoni otala évêque patriotique makambo asali nini asali nzambe na ngai mwana mukie te mutu akoko sala ngo kaka tata mukolo boye évêque asali nini évêque asali nini évêque ezala ta na mbetu na yo te na kati ya mutuka. Évêque! Évêque! Mboka na ngai! Nzambe na ngai! Nzambo tina nga na mboko pona eko souffrir boye! Nzambo tina nga na mboko pona eko souffrir boye! Lelo na mboko yo! À partir d'Amérique, ba proclamer tobimi ba meilleur na ba film à pornographie na RDC banani babimisi biso basala nzambe Eliani pema mukie Michel Bakenda pema mukie Moïse Mbiye pema mukie nani sikwa kote ebisaka bino ngana mboko yo n'importe qui achanga maboko te na ebisaka bino bobenga nga mwana libebi na baki n'importe qui achanga maboko te lelo ebimite video bimite nini bimi évêque bima lisusu yako loba tozo zela yo na loba ki boye papa église tozo mon église eza église ite ezani eza équipe ya kuluna église tozo mon église eza bataillon militaire ya ba force soldat na kati église tozo mon église nganda ya poison nengo mona ba bafana nganda ndiem ya gene ba omela église sikoyo ya na nganda ya poison église comme na suka église bomi batu alors lisola na moni lobili sola camion lobili sola voiture basala nzambe na lingi juste o éclairci batu ba olanda yo ni nezoleka na kati na bino monda mulile côté pa na bino ba pasteur ba prophète lelo na tongo soi-disant évêque patriotique nalobaki boye papa kokota politique nengo zokotela te okobima l'homme tribal kokotela politique nengo zokotela te Kabila zalaka na pouvoir ozalaka mwana mukie te
ozalaka tata mukolo olobe lokote wana ozolia ozomela ozosoma mapangu na mituka olobe lokote lelo Kabila longwe yo leki na TV okomi kofinga. Vous voyez omoni yango lelo efeki mutakala na kati ya mutuka azolala mwasi na kati ya mutuka. Je vous dis la vérité, vous blaguez avec les gens. Efeki nga na moni yo efeki na moni yo nengo otia soyi efeki nga na moni yo efeki nengo otia soyi bandimi botuna ye soyi wane nini bandimi botuna ye soyi ya nini ngai na moni. Vous blaguez avec les gens. Facilité ya kana mono siliki malembe Vous blaguez siliki avec les gens. na mono siliki. Église est koufi na mboka. Église est sili. Vous avez manipulé beaucoup. Bon manipuler bato makasi. Mais tout le monde a bino ba pasteur en église na stade de martyrs bo sambela ki pona mboka te pona changement za na mboka. Oya ki ko modire mboka. Mosala nzambe nyoso monaki na stade a modira ki mboka o. Bana pouvoir te. Boche assemblée la nani. Alors, mesdames et messieurs, voilà ma mission TV. Les lots ont mis pasteur Lité Akanda pour aibisabiso vraiment vérité à pasteur et puis na prophète aux les kanakati ambo kanabiso. Tous on a pasteur bazo sambela trop, mais ma kamsu ya malonga ezalité na kati ambo kanabiso. Yango moni les lots ont mis pasteur Lité Akanda. Toye bananu évolution na bango ndenge nini batambola kapo. Moko ba pasteur ba koti politique. Moko ba pasteur ba sali bo toye ba vraiment réalité na kati ambo kanabiso. Pourquoi RDC ezali kotambola te mais le sambo ezali chaque fois tozali kosambela ezala ki fo le sambo ya munoko ya motema te lananga bien ezala ki le sambo ya munoko kasi ya motema te. Est-ce que zo mona te que ezali le seul pays o batu ba sambeli mingi mais solution ata moko ezwami te. Toi na nzamba kopal toi na nzamba mwana popi toi na nzambe yekeko combien de fois to sambeli 1000 jeûnes prières pona nini bato bazo mema biso na attitude ya prière baza ba marabout baza ba magicien baza batabakisi bozo banga mituka o kutu nzamba sali ngolu to monika mwa muke na kata mituka ebongo basio ya de vierge ebongo basio ya longola bazemi ebongo basio babomisa bango. Papa, église doit parvenir qu'au tina famille na poto bomendis. Moi na banga kufa ya 16 ans, nana longoli saka ezemi. Mosali nzambe. Mais église lobito tina na poto to matras. Mais église ozo mona emine na limité. Na bakasa fubu. Papa, nge église nyoso na mona bato ebele. Na sa na confiance na ngote. Église zo na ba caméra, église zo na chaîne de télévision, na sa na confiance na ngote. Yango lelo to suki wapi. Et puis il tout nanga nini pasalité ya kana mosali ya nzambe azo sala film maintenant sexy acheli sunzembu ya kadi yoyo ya chiluba. Est-ce que okoyemba nzemba ngote oyo kaki biso to papa soki kwata masha na koyeko lango na koyemba ngo ozomona ce sont des bêtises. Papa boyo kanga makamna zoloba c'est le pasteur Lité Akanda na yapo na mabala te na mboko yo na yapo na kobota te na yapo na kokufela Congo na motema na nga mobimba. Je suis opposant de tous les pasteurs du Congo. Nga na opposant na majorité te. Est-ce que message nous repose pour na fidèle bana nzambe nyonso basambela pa ba pasteur lelo tozomona pe ba buzo ba ezole kapana bino ba pasteur. Si lelo o bandima kaka pasteur na biso yende nzambe pasteur na biso yende fidèle mondimi na kamo ka beba fidèle o mona pe fidèle akangi misu azo parler langue rabasheke mabrose rabasoko bokondo boshika baba ya koko na yo mutu ezo sala te manipulation totale ba fidèle bomoni yango to bomoni yango te bana mikie bamoni yango bamikolo bamoni yango bamoni nini bamoni nzoto ya effet patriotique. Papa, est-ce que ça li suli kamba ko bomba soni na Congo
soni tala soni esala nga pasi esala nga pasi mpo na nini bandimi bavandi liboso bayebi mobimba ya papa na bango papa aux esprits te lelo na confirme ke basala nzambe bobomi batu makasi aux esprits papa na age na yo na jeune fille na kati ya mutuka oleki na ba-américain oleki na ba-français nayebi te box oyo toyoka kosala oningo osilisa yango na nzoto ya mwana bato osilisi mpe ololata ta bilamba olali lisu na kati ya mutuka bazofilme yo nzoto nyonso eke mopanzi. Ah non, vous blaguez avec les gens, pourquoi? Vous blaguez avec les gens, pourquoi? Nzambe ngai. Mboko tokei wapi? Aucune église au koto, babi misali popotame. Aucune église au koto, babi misangubu. Aucune église au koto, pasteur film sexy. Siko, tokene. Alors, merci, mesdames et messieurs. Voilà, Pasalité à Kanda dans ma mission TV. Naébité, Pasalité à Kanda, le lot aux autres minité pour tout le monde. Au bandit déjà qu'on est là, tout le monde est la Kanda. Tu éviter ceux qui ont ça la nini, Pasalité à Kanda. Bandimi. Mon dimata balobi lianie, alenie, je reçois. Mon dimata balobi melama souba, Amélie, je reçois. Binomoko bomoni. Ce qui nga na lobby papa ba ebisi nga na exagéré exagéré na nini na makambo na zoloba mboka na ngai suis pas étranger na lobate na mona ba bêtise je suis opposant na lobate bino linko ko sa politique na mboka yango na lelo masolo ezali ko baluka ba pasteur olebote biso bino na bino nyoso ba pasteur na Congo na biso boliko ko ta politique ya mabe. Mutu azo luka poste mutu pa robesa e poste azate mosala nzamba kokota politique na loyengete papa omoni ngani na sabwe na yekola bible vi na ngeza bible otika loyoka te na koti na politique combien de fois na ebisa bandimi naza mosala nzambo nzamba tindeli bino boso melanga mutuka baboyi bochanga na condition bien baboyi bango balingi kaka bato bazo kosa bango bato baza ko exploiter bango lelo mwana nini oya aseka akofioto la pena mbanye sikanga na vandi na obuka ta lokolo na ebiso vérité te to bete la ba bêtise maboko to bete la salité maboko qui fanatisme oboye nango na mboka qui tribalisme oboye nango na mboka vous avez fini mal boko suka mabe yango e bandit so bana église ba beti maboko tata équipe ba robeta na maboko équipe beta maboko nyonso e bayeye ne équipe ya bale bayeye ne église e bayeye ngaso na kuti mutu mongo na kati église wana un vrai zoba un véritable zoba idiot. Église Koufi. Tata mokonzi mboka. Merci pour Babylon ko zobima na misu na yo. Ozo mona. Trouver la biso solution. Église manipuler biso papa. Kanisa tango zalaka opposant. Olala na souci mboko koleka bato ebele. Papa kanisa. Papa kanisa tango zalaki opposant. Obane kutu koyoka mabeso le kebele na mboka. Pas sokoloba ndenge nini. Lelo sa majorité. Tata mokonzi mboka. Solution. Pour l'église. Église eza soni. Makambo ba wera bako sala. Makambo ba jibe bako sala. Jibe to monya ngote. Évêque patriotique. Merci. Tata pambolo na o salibiso. Église yo ki soni. Nanu kute fongwa mite mese yo ki soni. Bokepe ko luka tata mokonzi mboka. Ayoke la bino mawa. Azongis église, boya lisuko violé. Papa, t'es non du matin. Jeune garçon, moi na 18 ans, moi na 20 ans. Na katia mutuka. Na yoka ki église.
ezo sakana na bana batu na bandako esila te tango Onésime l'homme de 3 poids lobaki na melela ka mbondo lelo na confirmango. Alors lelo confirmango sala na confiance à mutu ka mosala nzambe te oyebisa so mwana no ya mwasi akeno tike na coin ba mama bomoni yango ba mama vous les femmes bomoni yango nga na kote la mosala nzambe te mutu akopusa na liboso na ngai ayebisi nga kaka ne juge point mon frère na bana na nzoto na yo ngai teli na bana na nzoto na yo pasa nga na zo na bana na nzoto na yo nga na zo ne juge point na juge bango siko na juge bango liboma na yo na juge bango te kwa bondo na juge bango pasa malembe toza l'émission batu bazota biso partout dans le monde alors pasa émission to katara émission pour pasa to katara émission pour na monio siliki alors to komi na suka émission na biso na ligi c'est opesa message moko ya suka pona bandeko na biso ya diaspora o lelo pe bazali kondima ba pasteur na biso bazali kondima bino na misala bozali kosala moi message moko na bandeko na so ba combattant ba diaspora o lelo bazaka pe na souci ya mboka na biso diaspora boboya kinga na seconde pobondimela patriotique diaspora boboya kinga na tango mukie pobondimela patriotique bomoni yango papa nasali 5 ya lit na mboko nga moko na Kinshasa kombatata moko tabunda na ngai papa tuna sango na ngai pa message Joseph Kabila Kabangi papa na bundi na mboko makasi nga moko de fils Masevo jeune millionnaire tour du monde appellation bien contrôlée na kati à Londres héritier mpaka ya héritier na kati États-Unis tata pambola yo na bosanité Dieu donné muya na Italie kuna na Milan tata pambola yo mutu mbongo ebele Patrick de Panama boimbo papa na China kuna na Paris tata pambola yo initiative plus mobimba OLK ya mama na biso Olive Lembe Kabila merci pour na nyonso bozo sala pour na bolingwa mboka na bino tata pambola bino plus 243 89 78 37 à 29 nazalaka na retard à connexion soko yoki likamu na mboka belela ngai opposant lite ya kanda telema. Merci. Alors merci wana ezaki bongo pasalité ya kanda, merci na Trésor Koko na niveau ya Europe, merci na Karine Chamba, merci na Lydia la Congolia na Katia France, président Chikito Mouchachino, maman Anto Aluta, Antoinette, merci na Mouvier, Gobe Madidi na États-Unis kuna, merci na Erika Zandabo Talabiso, merci na Mouvier Pichen Salayumbu, Mazanto Mo OP Azena niveau ya Belgique, merci na Voldi réalisateur Oyo Azali vraiment na sima ya caméra Otozali Kosane toujours Moussala, merci vraiment na bandeko tout Obope Sarabiso confiance Botarabiso na Mission TV, Dolores Mariba na Peso Bambo Théâtre, Tatiana Telaski OEP Azali Kotala Martin Engi vitesse affichée. Surtout Mimi Menga na Pesio Bambo Théâtre, Trésor Abedi na Batutu Bolanda Biso, Martin Engi, Glody Ngonda, les grands joueurs internationaux na Katia République démocratique du Congo, Glody Ngonda na Pesio Bambo Théâtre. Alors pasalité à Kanda, merci vraiment Nathan au Pessi Biso, tout ça nos émissions ensemble un réalisateur, Voldi Oyo Azena Sima Caméra. Merci pour Nathan au Pessi Biso, na Batunyo so Oyo vraiment Balandio Lelo na ma Mission TV, surtout ba Gino Petit coordonnateur Junior Mpeti na Pesio Bambote ya trop. Merci beaucoup tata pambola biso. Alors merci ma Mission TV chaîne à référence Martin Engi numéro WhatsApp yangwana Facebook ezali Martin Engi otindi demande toza toujours pour to sala émission to fingi mutute toza pona batunyos tout na ma Mission TV chaîne à référence. Ma Mission TV, le miroir du monde.